mbote na bandeko nyonso tu bozali branché sur la 3W. Ezali toujours yabino DSV Diana sur le photo de vos pertales. Moto toujours na kati ya bato. Na pesi mbote na bandeko nyonso tu oba mesala kolanda ngai oyo balingaka ngai na ba oyo balingaka ngai te. DSV toujours moto na kati ya bato na lingaka bino nyonso tu etanke bozali bekelamu oyo nzambe a sala. Nabanzi bandeko mokolo mwalelo nako betela bino mwa li solo muke mpamba te nazalaki invité na mboka ya Vienne oyo bino boyebi Autriche capitale ya Vienne nazalaki invité kuna na groupe moko bana ya Ntsani. Cela veut dire ezalaki pona kosangisa ba congolais nyonso tu ya ville ya Vienne kokuta na kosepela elongo parce que bandeko boyebi bien bino moko ba congolais partout na poto bayoka na raté bazalaka unité yango groupe Ntsani emekai ko s'organiser concert moko po na kosangisa ba congolais ndenge bazalaka na mes attentes de concert
Kulingana
bino moko image ndenge eleki bana wana babeti kitoko baembi kitoko babinisi pe bana ya Vienne kitoko plein à craquer bato bazalaki belé mais mawatro mboka wana mibali belé basi bazalite alors basi ko baza koluka mibali ezali pe nzela mukuse olio kende na Kinshasa kitana mboka ya Vienne Autriche kuna mibali belé basi bazali vraiment te pona concert mibali nde balekanaki mais basi bazalaki muke ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le photo de vous pertal moto toujours na kati ya bato nde tokutani lisusu bobo mesenu bye bye.